devoir na biso makasi awa na Zoom Congo Plus mbote pe boyib malamu na bino nyonso bayimboka botondi ebele pona kolanda magazine na bino Zoom Congo Plus bipai wapi ba information ya musika ekomaka na ngonde pembe. Gouvernement congolais est célébré 6e anniversaire ya Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba kuna na commune ya Nsele bipai wapi mausolée na ye ezwana. Elekaki ndenge nini ba détail na élément. Le 1er février 2017, le 1er février 2023, et sali déjà 6 ans mokoka depuis Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de la démocratie à Tikabiso, kuna na Bruxelles bipai wapi akendaki kozwa bassoin approprié. Cérémonie ya commémoration ya anniversaire na ye, et sengelaki eselema le 1er février 2023, kasi loko la République démocratique du Congo. Et zwaki visite ya Pape François kobanda le 31 janvier 2023 ti le 3 février yango esalaki décalage ya date ya commémoration yango kasi gouvernement congolais ezwaki mokano ya ko célébrer yango mokolo ya mardi 6 février 2023 na mausolée oyo ya Nsele bipai wapi ba erija statue ya kitoko en honneur ya Félix Yalimete. Na occasion yango premier ministre Jean-Michel Sama Lokondo Kenge au nom ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki part active na cérémonie yango à côté ya Bruno Miteyo Nyenge chef de la maison civile ya chef de l'état, Augustin Kabuya secrétaire général ya parti présidentiel, Christophe Mbosonko Diampwanga pe Modeste Bahati Lukwegbo respectivement président ya Assemblée nationale pe Sénat. Au cours ya messe d'action de grâce yango ezalaki organisé na maison civile ya chef de l'état, Bruno Nyenge Miteyo asaliaki makasi komba ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour na instauration ya état de droit na République démocratique du Congo. Devant ba militants pe ba cadre ya parti présidentiel pe ba personnalité politique, Bruno Miteyo atalisi ete Félix Tshisekedi Tshilombo alandi penza lokolo ya tata na ye na o etali ko mettre en avant ba intérêt général ya peuple congolais. A evokaki lisusu likambo etali komba oyo Félix Tshisekedi Tshilombo azo engagé depuis akoma garant des institutions de l'État. Ndeko ya Congo yeba spesimbake, ndeko ya Congo yeba pesimbake, le père de la démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufaki le 1er février 2017 na Bruxelles, Belgique suite ya maladie moko babengi embolie pulmonaire depuis ba année 80 amena lit makasu ezalaki sans mandoki elongo na parti politique na ye IDPS pona avènement ya démocratie awa na République démocratique du Congo. Que vive la démocratie awa na RDC. Zoom Congo Plus en tout cas ezo encourager toujours démocratie awa na République démocratique du Congo. Et c'est quel boy bapé bosimba ke Conseil supérieur ya audiovisuel et kati chaîne ya Rwanda awa na République démocratique du Congo à partir ya bouquet ya Canal Plus. Bonjour détail élément. Conseil supérieur de la communication et des médias, c'est ça qui n'a moussé, a décidé mardi 7 février 2023 qu'au kata signal la chaîne de télévision rwandaise à partir ya bouquet Canal Plus pour na durée ya 90 jours s'il vous plaît. C'est ça ezo funda média rwandais qui azo démoliser ba force de défense ya République démocratique du Congo pour na encourager ba M23 ba bomaka ba congolais innocent na est ya RDC. Selon c'est ça chaîne rwandaise ils ont encouragé insurrection générale contre ba autorité ya RDC pe ils ont dénigré systématiquement ba institution de la République pe ils ont encouragé ba guerre o ezali kondongwa na kuna na est. Ndeko ya Congo yeba pe simba ke avant décision ya CESAC gouvernement congolais ebengana ki Vincent Karega o ezalaka ambassadeur extraordinaire ya Rwanda na RDC na début ya novembre 2022. Na mois ya juin dernier gouvernement congolais abwakisaki pe azwaki décision ebele contre ba Rwanda notamment suspension ya tout protocole d'accord accord convention conclu entre RDC na Rwanda pambate gouvernement congolais ezofunda Rwanda na ko apporter soutien na ba M23. Un mois plus tard gouvernement congolais ezwaki mesure conservatoire ya ko suspendre immédiate ba vol ya compagnie d'aviation rwandaise na territoire ya République démocratique du Congo. En tout cas ba mesure oyo toza toujours kosalier yango po Rwanda elingi esakana na biso RDC ndenga kosakana te. Zoom Congo Plus, zoom mélange toujours.
Équipe ya magazine Zoom Congo Plus ekitaki na lukolo la précisément na province ya Équateur kasi awa courant bo sana na yo courant koto ezalaka te ebongo masolo etali nzela eya nzela eza ya kobeba na ndenga kosakana te mabulu pe koto yo seul moyen de transport edaka bango eza kaka wewa bawewa yango pe banzela tellement eza mabulu soki okutani na mwa libaku banda na yo da kolela po niveau kokota la bosoto okondima te ebongo mpona bamama ya koto yo po bakende bilanga bango ba préférera na bango ko luka kai na babwatu pona ko katsa pe ko kena babilanga na bango kaka ndenge ezalaka koto en tout cas biloko eza cher na ndenge ko sakana te population bazolela makasi pe balobi baza kolia bango mongo na masoleta li tax na ndenge ko sakana te kasi na micro ya Zoom Congo Plus bino moko boyoka na matoi na bino milelo nzela na biso vraiment neti aokekote ya bazambi eza te osoki mpona banzela difficulté mpenza na mboka ezali likambo na ya liboso nano ezali likambo ya balabala mboka na biso eza monene me likambo ya balabala mpenza eza mabe bakonzi ya mboka tosenga na bango babongisa biso balabala en plus tozomela bamai ya fleuve bamai moko eza kutomela te babibimba ezotula me tozomelaka par force tomela bamai ya mabutu me ezosaka bien te kosala nga awa na likolo eza te babongisa biso mboka batiela biso courant batiela biso meme makadame na nzela ata moko kaka mpo esutini biso esala biso mwa makambo meme zando zando ya kaka moko kaka maratu biloko eleki cher toluka ndenge okita biloko tosengi bakonzi batina biso courant pompe ya mai toya na mboka tozala bien balabala ebonga ezala kitoko tike talo 500 1000 francs tokobika ndenge nini mpona 500 mike biso toza na problème moko na likolela difficile nakanisi na bamboka oyo ya fleuve awa na fleuve mboka ezongisima kaka toza kovote bakonzi oke babongisela biso mboka toza na besoin na ba 500 ba 1000 fo bayaka kokaba te toza na besoin nde mboka na biso population balobi awa bakonzi bayoki en tout cas bal ekomi na ngambo bakonzi bosala quelque chose po population ya lukolela ba vivre malamu et ya normalité ville mobimba oyo ezali pembeni ya mai kasi population babanda vivre na bapasi ya boye en tout cas boye to sepeli ata na mbute bakonzi bosala quelque chose po population babika na kimia. ACP viva! ACP viva! ACP viva! Jatini Nobila, autorité morale, Fadi Bello,
kosa moto te mosala ezali kitoko makasi. Donc soki biso toye tozwa kasa po te toyebi ke makambo nyonso eza kotambola ndenge esengeli. Nauti kuna na kati makambo ezokende kaka groupe 5 personnes bazobanga bazolinga koya te kosarole toya tosarole tokutana po tokende place makambo esengeli. Kumna mboka ayenga tosaleli bino constat oyo ke route bokasa ekomi propre makasi depuis pape François avisitaki RDC kokama bozwa badetail na élément oyo. Depuis Pape François ayaki visite ya sainteté awa na République démocratique du Congo, tosali remarque ke banzela misusu ebongi pe eza kopesa image ya bien na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Neti awa na avenue Luambo Makiadi ex Bokassa à proximité na aéroport ya Ndolo bipai wapi messe ya sainteté esalemaki ebongi makasi pe ekomi propre na ndenge ya kosakana te. Ba vendeur ya marché Zigida na Barumbu bazalaki na esengo pe basaluer makasi effort oyo gouvernement central esali po na ko maintenir ville propre même après visite ya pape. Na o etali stationnement ya mituka ekomi kotelema na ordre na ndenge ya kosakana te. En tout cas population bazo circuler kitoko sans embouteillage ni désordre pe nyonso ezoleka na kimia. Na o etali ba vendeur o bamadaki kokota tina makadam po na koteka gouvernement atie ba limite makasi pe yango ezo permettre na ba piéton ba vendeur na mituka et circuler pe et respecter limite na bango de façon que nyonso ezala na ordre. Toko senga kaka na gouvernement central précisément na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Pardon, quelques jours ya visite ya pape et komisi avenue Bokassa pe Wendy Azigida pe Toboe. Et bongo soki totie maele même pendant 3 mois pour na kwa assainir ville ya Kinshasa et kozwa biso to mingi te ville et kokoma pe to wapi pe gouvernement pe population nyonso bakobeta maboko. Yango tozosenga vision ya Kinshasa bopeto elata nzoto na Kinshasa mobimba po population ba vivre na ba condition ya boye. Vraiment image oyo ezo rappeler biso Kinshasa la belle na époque ya Mobutu soki ekoti na 24 communes et koza la vraie réussite ya gouvernement ya ba warrior. Zoom Congo please, zoomelage toujours. Président Doudou Ngambelo Oazalaka numéro 1 ya association Le Jeune Conscient AJC na Mukuse aselaki adhésion na ye na parti politique Mouvement de Solidarité pour le Changement MSC na Mukuse oyo ezalaka parti cher ya mwana mboka Laurent Batumona Diatabao Bakisela lisusu les grandes oyi. Loko la vision na ye ezalaka kokota na parlement après ba élection en 2023 président Doudou Ngambelo na cadre ya komona loin a rejoindre banzoi ya MSC na cadre ya kosoba nguna po ba panzana pe ba yoka douleur. Bino moko botala ambiance erenyaki na cérémonie yango.
Kimbantseke pardon bofungola misu matembele ya simandaku yeyo molobeli na bino président Dodunga Mbelo bakisela lisusu boyika machine ya peuple pe énergie ya bana tsangu asi abimi ke bana ndeke ya kopumbwa pamba okolelebele kangama na président Dodunga Mbelo po azana vision ya aigle pe ayende ko résoudre ba problème ya population. Les Kamokokamo ba renvoyé des soldats na centre d'inscription ya Kitona pambate basali ba désordre na ndenge osakana te ba détail na reportage signé Irène Bongo. Likambo ya kokamwa bandeko basoda ya basi oyo boza komona na bilili bazali basoda oyo bazalaki recruté na centre d'inscription ya Kitona pona kosala musala pe ko servir mboka kasi bango bakomisi yango place ya komela badiamba kozwa bazemi pe kosala makambo oyo zo sepelisa mboka te na yango pona kobatela image ya mboka pe kopesa leçon na bamususu commandement ya centre d'inscription de Kitona elongo na base militaire ya Kitona basilaki na kozwa mukano ya kolongola bango na mukolo ya lundi 6 février po na kopesa exemple na bamususu. Yo, bandolo wala na shamizi wana. Yo, yami bale yo, mata. Toko senga na basoda oyo batikali bazwa maele pona makambu ya boye ezali malamu te soda aza pona ko servir mboka. Église Mont Carmel ve kama makana yemoko le pasteur Flori Ekende basala ki kelti monene mokolo ya dimanche de kakindenge nini vira kesa sala ki wana na compte ya Zoom Congo. Église Mont Carmel o ekambamaka na couple apostolique Ekende bazalaki na kilte ya kafu na mukolo ya dimanche bipai wapi louange pe adoration eselemaki avec un partenaire idéologie. Kasi esuka kibongote nasima na yango basilaki na koyamba orateur visiteur Dr Kimville Lantilu Enoke oyo autaki na mboka ya musika kuna na Angola bipai wapi ateyaki bana na Nzambe na oyo etali saison ya vie ya Joseph Tolanda. Mais Joseph c'était le 11e. Mais comment le père a pu le donner cette tunique de multicolore? Mais papa, c'est de Pessaïe et la mère m'a plein de. Parce que là derrière, il y a un mystère qui est caché. C'est Joseph que son père aimait plus par rapport à ses frères. Il avait des caractères très mauvais. Premièrement, il était calomniateur. La Bible dit il prenait les propos de ses frères. Quand il gardait les troupeaux, il amenait les nouvelles chez son père. Et parfois tu ne seras pas capable de l'entretenir pour les comprendre. Mais quand tu as un père, il peut t'aider à comprendre cela. Il peut t'aider à vivre cela. Joseph avait un père. Lui, qui n'est qu'un petit garçon de 17 ans. Lui, qui ne sait rien. Lui qui a des frères qui ne l'aiment pas. Lui qui a un père qui est déjà prêt à la mort. Mais comment il va arriver là où Dieu lui a dit d'y arriver? C'est là où nous parlons des arrangements de Dieu. Nasima na yango papa na biso évêque Flori Ekende oyo azali représentant numéro 1 ya communauté ya ba église ya Mont Carmel azangaki malobate na micro ya Zoom Congo.
Moi, c'est l'évêque Florent Ekende, représentant légal de la grande communauté apostolique Mont Carmel International. Oui, nous avons un message parce que nous avons une année à déclaration. Toujours dans la carte dans le canal Isaïe 60, comment est-ce que l'Éternel a déclaré pour l'année à venir. Dieu a parlé dans le futur. La Bible, voici la gloire à venir. Mais sur vous, malgré il y en aura de ténèbres, mais sur vous, je m'élèverai moi-même. Donc, c'est-à-dire que nous allons vivre plus ma déclaration. La déclaration, Dieu aime aussi les déclarations. Dieu marche aussi avec les déclarations. Parce que tout le monde a... Comment est-ce que dans la Bible, Nzambé a déclaré que pour le peuple israélite, il a dit que dans le monde, malgré malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais sur vous, moi-même l'Éternel, je m'élèverai. Et Nzambé a côté les manipuler à peuple, et tant qu'il y a côté les réunion, une puissance en Nzambé. Bunkumu ya Nzambe ko kota kati na biso réunion ane ko sala ke même ba oyo ba ko sala pe na biso ba sala béni na komona biso. Oui, c'est ça qui est mal parce que les gens aiment être bénis. Or que c'est tout à l'heure dans la Genèse 12 Nzambe alobi na ko rendre yo une source de bénédiction. Hein? Il a dit à Abraham, je te rendrai une source de bénédiction. Donc c'est-à-dire que yo ko zalizi pa ya lipamboli une source. Donc c'est-à-dire que source ko sukaka place wana te. Source kenaka. Source pesaka et kabula kama to komona ke neti lwalaba eza source na biso ya fleuve Congo. Donc mongota la ke na fleuve Congo la pesa ba maya mike ba fongola tia ke na koya na océan. C'est comme ça que moté ya biso comme ça qu'il parlait. Albaki que non na ko rendre bino une source de bénédiction pour les autres. Donc il faut une personne à comme à un niveau pour que tout le monde sera comme une source de bénédiction pour les autres. Mais quand tu n'es pas encore devenu une source de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire que tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni parce que beaucoup de gens parlent de la bénédiction, mais ils parlent ça d'une façon mauvaise. Parce que mais il a pas pour pour battre musuba kwa vivre, pour battre musuba kwa quelque chose. Non. Quand l'Éternel te bénit, et toi aussi tu deviendras une source de bénédiction. Biso tozana veni Mbanza numéro 30 na commune ya Selembao. Près ce que commis kaka la maison communale ya Selembao, autour église Mont Carmel. Donc l'église Mont Carmel, c'est à quelques mètres, il y a maison communale ya Selembao, il y a église Oyoza beaucoup plus répétées, les églises où ils ont plus reconnues, les églises plus que beaucoup de choses là. Donc, ils ont la continué, surtout même commandant à commune à Selembao, à Monsekyonge, à Samelaka Awa, na kati ya église Mont Carmel, même le commandant Godegeri, il y a Munga Fula, à Samelaka Awa, l'église à Mont Carmel. Donc, ce que tout même les policiers, même ce que tout même les gens à commune, l'accès en place de Mont Carmel, les alliés, c'est plus proche. Il y a venu Mbanza numéro 30, la commune à référence. Il y a une maison communale à Selembao. So, commune maison communale à Selembao. Faut une église Mont Carmel, Baboulaxayo. Numéro là, le téléphone est à 089 27 19 161. 089 27 19 161. So, Juba numéro 1, au commune numéro 1. Nzambe akopambola ya koyeba eza ke esengo ezalaki makasi pe bana na Nzambe bazalaki ya kopambama na ndenge kosakana te pe lokumu ezongaki epai ya tata. Maître Guélon Bofuzo apesi makanisi na ye na oyo etali actualité ya mboka boyoka ye liboso ya caméra ya Blaise Omala. Je m'appelle Maître Mbofuzo Bokelo, avocat. Je suis le président national des jeunes intègres pour l'avenir et puis aussi le président national de la plateforme des associations intègres au Congo. Je suis content aujourd'hui qu'il nous a invité aujourd'hui par la Bino. Je pense pour la cas où question il y a CISAC, ndenge ba suspendre ba activité à radio rwandaise ou télévision rwandaise et pas la biso. Moi je pense que l'idée est bonne. L'idée est bonne, pourquoi? Parce que
nous avons eu, n'est-ce pas, à observer longtemps par rapport à deux informations radio rwandaise azomema par rapport à guerre aux est bisona Rwanda du fait que des guerres où il y a bisona Rwanda il y a bisona M23 ils ont soutenu pas par Rwandais. Je pense que le président de la République plusieurs fois il a martelé là-dessus. Voilà pourquoi information est la faveur na biso radio ou télévision rwandaise bako désinformer information, n'est-ce pas? Comme on dit, la guerre ils ont l'étape belé, ils ont la guerre médiatique, ils ont la guerre diplomatique et sur le terrain. Voilà pourquoi moi je soutiens l'idée à ces sacs et à qu'on n'est-ce pas pour suspendre ou arrêter l'activité de la radio rwandaise dans le territoire congolais. Pourquoi? Parce que médiatiquement par rapport à la guerre à Est, afin de désinformer les informations où ils ont la faveur na biso, n'est-ce pas? Donc moi je pense que je soutiens cela. Dans les commentaires, na bino, Pierrette sopakolaka nini, teinture non bien et tout. Na boy qui est loko comme mafuta ba bombe la ngum touté. Kwa ba non secret parce que OK, kuna mbongo na yo. Donc nana dermatologue na ngai chez Frankie à femme. Clinique de beauté de cheveux Belle Campus. Né na minute on a tie filtre té. Na saleli téléphone nga normal tala. Apakoli ni poudre. Moninga. Nana na pakoli ta poudre té. Na tie logo té dans na naturellement belle. Mabona nga yango. Donc nzoto na pe yango. Na nzoto na pe na nduta té na ne logo té. Donc oza aposa oza na nduta. Et si la té oza na tâche oh massage to ya libumu oh massage to ya sima nyoto to basalaka eza ngo ba produit naturel donc eza to côté so pendeni non nga tambola mingi mais na yo retrouver awa na to kimia mafuta na salela huile té tibité lo té mafuta na nga ya pamba na savon na lekinzela donc té tina nga ekito sin soki yo monike ndenge na uti goloba awa na misapi na yo ekomiko au partager un des trois noir au commis John Bazoli c'est les produits naturels et que où me la té parlant zone on a eu comme pour passe et surtout qui mbaramoko végétal nduta 10 jours action ya végétal ba yeba ki batwe bazwa ki ngo ba yebi oui c'est 10 jours action tala banda suki na yo wana kati ebota kalisus mais ya yo banda ko lobi neche kati yo ezogilia ka kezoko tanakati eza neche eza problème ya neche té to pesi yo produit au monipe suki na yo ezongeli oyo eza savon oyo ezalaka na nzoto te ezalaka savon babenga ngo savon intime ça c'est savon même mosala na yango eza savon ya kisi ya nettoyage ya place wana ekozongisa yo lokula ya mwana bebe oyo mutake quelque koleka nzela place wana te za na salle de gym na kati mpona bato oyo baza obésité na yo ezala ya mwana ezala ya mokolo ezala ba oyo omela pesa ngai na mela olia pesa na lia kanyoso libumbu ekomi yo boye tokomi na suka ya magazine na biso mokolo lelo ngala beletese nazwaki lisusu sai na esengo ya kopresente édition ya lelo mpo na bino tika napesa merci na équipe technique oyo bakompanie nga mpona koma bandako na bino na nsima ya caméra Vira Kese. Na montage, les jeunes coordonnateurs Blaise Omana avec impact na idéologie. Mention spéciale. Na molandi monene ya Zoom Congo Plus walobi Maître Clovis Lobota na Bosaniote pourquoi pas na Maître Guélom Bofuzo batuba simbi Zoom Congo Plus avec impact na idéologie. Sans oublier les sous les jeunes coordonnateurs Blaise Omana continuez toujours coaching pototelema to pesela na compte ya Zoom Congo Plus kasi ngana bino toko kabona jamais sans que tu beta cri na biso comme d'habitude. Nazum Congo Plus ya musika et comme rande pe. Nazum Congo Plus nazozu. Ozozu. Et bongo si la miteka la petite sœur propre. A kozumele bino Zoom Congo Plus ti 2023 oyo et koma nasuka. Zoom Congo Plus vise longo kengidila ya information. Bye yo.